mbote na bino boye bolamu na chaîne na bino HD la Congolaise TV. Boye bolamu na émission na bino Pupula hein ndeka topona émission na biso oyo pona kozwa ka moi civisme pona ko révolutionner un peu peuple congolais, pona ko révolutionner un peu les Kinois par rapport na ba comportement tous ala ranango vis-à-vis na bato vis-à-vis na république. Alors, tout l'exi micromi balé, bon moni penda que tout cela qui est missioté dimanche tout l'exi quitté, le peut tout l'exi quitté bon comprendre les cas techniques ni zalaka. Alors, la likolo banabino bandeko que dimanche to bana ko zala siku na popola o ko zala spécial. Popola bana spécial, c'est-à-dire que na monoza toujours na invité tout na ba invité, hein, auto bana ko parler débat, on a débat sur les camoro boy. Ah, on a débat vraiment. Et puis mingi samedi na dimanche wana et nos amis makambo ya politique to wana ko popola politique to wana popola politique. Alors bino ba bozela ka pona okanga batu boyoka to samedi na dimanche popola to wana sala mingi makambo politique to wana lobela politique. Alors bochaka matoi pona koyoka soki bokoyoka to koloba mabe boyoka ngaka biso po bolinga batu bala ba vérité te vérité comment lokola mutalobi mabe ah to iba ngo ki vérité za ramabete poto koma vérité mutabi vérité bokangi o afingi o asaliboy suka nango botiki mutu moni ka finga gite tika vérité botika vérité po vérité changer te vérité tika la vérité mbote na yo Espérance Bongo hein, la patrona maman culturelle yo mutu linga ka chaîne oizala chaîne moko ya culture ngakizala na pesi mbote na yo Piranson Mpungu le sponsor officiel ya émission oyo Piranson na émission fo ezala kaka pour civisme ezali hein ndenge zoko kopesa nango bato pourquoi pas na bino ba membre ya révolution culturelle esika conception émission oyo uta pona koluka kopesa toli na bana mboka na biso. Merci na bino nyonso balandi ya HD la Congolaise TV na pesi bino mbote. Lelo tolingaki na kombo ya maman Espérance Bongo qui est la patronne au suko wuche pa na imoko la patronne Espérance Bongo. Alobi mon frère tu comprendre te. Tozana musika mais makambo yo lekana mboka to monango clarté likambo nini. Vraiment moi mikolo oyo mbula o tozana ngo balobi ete rumba na biso ya Congo hein et que na ba niveau haut to yebi rumba ya Congo et que na ba niveau haut to yebi. Alors ba ne ko na biso minga libana ba otuna na biso ba yi musicien ba otuna na ba musicien. Est-ce que vous ko promouvoir, est-ce que vous ko sala visibilité ya rumba moto na yo kulutu litabembo potango yoka kili kamwana pesa la kiopasi kulutu mboka tozana ngo tebite so tofanda aka na bato tofanda na banyama. Comment se fait-il émission mobimba bazui pona koluka ba meilleur talent ba talent ya kitoko na mboka na biso ane oita ane ya rumba oliba tika la kaka na kati na rumba bango mabandi ko bima libanda donc ba komi lokola ba oyo balimba bomma culture ya mboka donc culture ya mboka pena elingo kufa pona émission pona concours mobimba oyo bosala ka pona ko bimisa meilleur musicien les nouveaux talents ba meilleur talent ya sika oli kotika na rumba oyo tozana ne ya rumba bino bolingi ba musicien ba meka ba nzembo libanda de pona bino Congo oyo bino batu boyana mboka na biso fotité po tozabena ba réseau ya kitoko to ko sala biloko wana ba réseau moko boya libanda batu bauta bolingi kaka kino ba mbana ko matisa musique ya mboka libanda nde emata pourquoi ka culture ya libanda nde bolinga ke tombama. Pourquoi kotombo la culture ya libanda de bosa batu bo marumba Congo bino batu bo ko sala ba concours ba nouveau talent
bobo ba culture ya mboka. Pourquoi pas kotika bana batika la koyemba musique kaka ya mboka na biso? Pourquoi pas kosala ke batika la na culture na biso? Rumba oyo bandimi yango na niveau international. Ane nango kaka ya liboso. Au lieu de promouvoir rumba ya Congo. Boki koyembisa bana ba musique ya libanda. Culture ya libanda. Pourquoi? Et puis bino ba musicien ya Congo, on vous fait na Kinshasa bozana bino pe à l'aise. Atambongo na bino te. Pourquoi boy ko révolutionner te? Pourquoi boy ko tomboka te na likambo wana? Les soi-disant superstars ba émission. Pourquoi boy ko promouvoir rumba ya mboka na biso te? Et là, on a solo befunga bino miswa. Est-ce qu'il va concourir entre monde na talent na États-Unis? Et si vous ko banze mo libanda na kati. Yebisanga mboka nini oyo bomona keno basala ba concours ba talent ya sika. Ba yemba banze mo libanda. Na pays nini oyo bolanda de mission basala yango. Boyebisa. To la namba la moko émission moko na France sur ça. Koko ya papa Wemba. À sa nationalité. Je crois français ou belge comme ça. Mais pour nous la kisa ke makila na ye uta na Congo ayemba nzema koko na ye papa Wemba. Mais pourquoi biso musicien na kata Kinshasa na Congo to kotika batu mo ba wasala eloko o itali talent na mboka na biso on lui va promouvoir rumba ba komi ko betisa bana wana ba musique ya libanda. Culture ya libanda. Pe bozo tala. Donc oh nyoso bakoko na biso basala to obiso to sala kezala ka malamu te. Voilà même to mona yango memba na biso ya basi bakomi ba ndumba likolo ya kotala ba film bali kotala ba théâtre oyo ya biso te. Pona bango novelas. Ba copie ba comportement ya mabe ya salité. Donc culture obiso to kanango oyo ba étranger ba to lula yango biso to mona mabe. Congo to lula ka nyoso. Na uteko ba émission moko awati. Pana biso ba bantu to respectaka mutu akufa. Mais ça va beaucoup comme bon monika na ba film boko tala ke bako bina na ebembe ba simbe bembe mutu bako bina nango Congo bosu yango boni ko bina na bibembe biso to ba bantu to respecter ba mort rumba eloko na biso na niveau international bandimi rumba papa boko tala pe ba wana ba saitu ba superstar bako yemisa bana banze ba culture libanda musicien moko aleki na TV tomboki nango azate. Merci à toi Lita Bembo. De loin, Lita Bembo. Obenginga olobi na ngai. Eloko oyo. Maman Espérance alobi pour na makamba rumba. Azana raison. Le Mobutu. Okoyi kolobela. Merci à toi Lita Bembo. On a souci ya rumba ya mboka. Tomoni ba ambassadeur ba bimisi bango ebele awa ya rumba ya Congo. Quand bazo komona biloko aboyi ko salima superstar. Po to kotanga ba réseau te po sala publicité. Émission superstar bako yembisa bana oli batikala na bana na rumba pona ko lakisa ke rumba ezelo ko oba niveau na niveau international ane oza ane ya rumba te il faut ba décaler faut natanga kombo faut ka ba décaler ba musique moko boye donc rumba ya mabe rumba ya salité donc pour nous les Congolais pona biso culture na biso da ka mabe. J'ai un frère à moi un jour, dans le frère. Est-ce que vous avez théâtre de les gamicolo? Ah, on a chaîne Nabina Congo dans la narrateur. Oh, comment vous n'êtes tiens, noir, tu restes noir. Au moins, les noirs, ils sont zakuna. Attends, pas de nationalité, pas d'américain, pas français. Ne pas avoir conscience, n'est pas noir. Attends, changer nationalité. Sache-le que tu es africain. Okoma na pona bango te makilo bango okoma na ngote ngaba TV na bino wana ya Congo nga atala na ngate nga atala na Canal Plus influence mutona mwa 10 000 francs na ye olaba no teka ta mai na ndako batu ya kosoma mai po mbongo mata ya linga ke nango na bar asala tapage bamona ke ça c'est noir noir la linga bamona ye ba yeba ki ye to koka te meto to sanga ki to koka
pourquoi tokoki ma culture ya mboka na biso? Na ba culturel pena ya mboka oyo eloko bozo leka na superstar bo tala ngo pe boza à l'aise. Bozo tala na bino pe za boza à l'aise. Ministère de la culture et art rumba eze loko na mboka na biso ane ya liboso ya ngoyo. Quand boko mona batu wana ba ko dévier on leba za na kati na rumba ba ke libanda parce que je crois bien fa bana biloko wana ba yaka ko mona ministère de la culture. Est-ce que vous exigez qui bango que concours na bino ezaka si rumba? Non, peut-être mon ndeka besoin récilier à Bofandi. Mais c'est malheureux. C'est très malheureux. Si wapi tokoye baba valeur na biso moko. Si wapi. Donc o wita libanda neza malamu, o biso tozanga nango eza mabe. Nzoka libanda ba ko lula biso. Mondele ya yebisi biso ki ba kutumi na biso eza mabe. Faito sala o bango ba ila ki biso. Je crois que il va kunda reine Elisabeth awa. Bomoni ba cérémonie hein. Ba yeke va kunda il faut ba kata taba. Bomona yango no. Soki biso benga ngo kindoki. Mais bango doya bisa bino ko ya biso kindoki. Ya bango so ba sali skozani. Ngonga moko boye to ba ngo je suis chrétien hein. Maintenant ba ngonga moko boye religion na biso ya christianisme et mema biso na bobungi sima kambe belé. Opportunité on nzamba pesa ba koko na biso batikeli biso biso to zito bwaka. Rumba o ezali na nena ngo ya liboso. On est to promouvoir rumba. Normalement biloko nyonso makambo nyonso musique oyo to salema. Oyo ko salema mbula au même 2 à 3 ans. Faut ça si rumba. Alors, botiki superstar a combiné ko beti sabana musique ya libanda, culture moko ba libanda. Culture et combattre rumba et kufa. Donc bino bata superstar, bozana kati. Bino bo combattre rumba et kufa. Nous sommes à la République démocratique du Congo. Le pays de rumba. Yebisanga i pays nini o eboya rumba ya Congo. Alors ba style moko boyizanga tina, ba style moko belingi ko boma rumba mboka na biso, ndi yango bino bo promouvoir rango. Superstar. Bino superstar, je l'ai dit. Pona nini biso ba Congolais? Pona nini bo imposa ka biso ba biloko moko boye bino ba étranger ceux qui boye? Et les juristes et les animateurs tous sont des Congolais. Mais mutu moko na mutu na ya pensa ki si rumba zati. Mutu moko pensa ki si rumba zati. Donc culture ya libanda ndezala kelenge pona biso. Ba ko la kisali kambo oyo je lekaka na mboka na biso. Na ba cinéma na biso, auto benga ba théâtre. Muta préféré kata na yala ndana biloko ba nigérien ne bazo ko interpréter. Mais oyo zo leka na mboka na ba ngo la kisaya lingité. Ya linga mona ndenge leka na Nigeria. Ba sala nga ndenge ni po ya sala. Voilà pourquoi les autres commis, surtout les jeunes filles, et va continuer à monde de ma bien. Bilanda landa. Pourquoi Chaka Congo, superstar, à quel ibana na rumba? Rumba oyo, photo sale la promotion. Yo président ya révolution culturelle olobaki nini pona ngo
King George, secrétaire général de la Révolution culturelle. Martin Boluka, rapporteur de la Révolution culturelle. Puis Roger Bosekota, Golf du Kando. Bino Baoyo, Bosimi Révolution culturelle. Tango Bomoni superstar, Abimi Libana Rumba, Bolobi Nini, Bosalaki Nini. Golf du Kando, Elongia Feti, Balobi Elamande, Tobaxelaka Sonance. Puis Roger Bosekota, Bino ba communicateur. Tant que vous avez vu est-ce que vous voulez quelqu'un na chaîne moko pour dénoncer et là ko émission superstar ezali ko saboter rumba moko na biso ko promouvoir culture ya libanda. Est-ce que vous savez qui yango? Venanga Emmanuel Socrate Mutamaele na révolution culturelle wa boyo achimuna mabela kundama vie bilo wa boy mon grand frère alobi yembande binande latande et je laisse le bout babiloko aboye ingénieur bomoni penda ke non hein superstar abimina libanda rumba rumba auto célébrer yango ane oyo abimina libanda rumba bolobi nini bolobeli nini biso ba culturel. Nous, les membres de la révolution culturelle, c'est que je vous parle là. Nous avons la révolution. Nous avons révolutionné déjà. Nous avons mission dans la Kanda. Quand nous avons dit que Makila Luambo est côté déjà. Il y a Taboulé et côté Moutou Nangaï. Madilu Tamusa côté Moutou. Les vieux papas Matamusa côté Moutou. Petit le bas. Mais le sabotage. Tout ça, on a pour célébrer Rumba au niveau international. Bon, superstar. A tout bête, critique à Libanda. Bofani na bino pekimia. C'est un devoir. Ce n'est pas domicile. Un devoir de la République. Un devoir culturel. Et ça, domicile, c'est un devoir République. Musika na nyoso oyo kilo ngana lobi bandeko totelema photo loba eza nesika mo côté oyo babimba koluka basala ba émission to ba promotion ba talent ya sika okomona ke bazobeta musique ya libanda pona nini pona biso lolendo ngo ya nini bato babeta musique na ngo libanda ba leki ya biso na nini ngana otuna kaka ba ambassadeur oyo ba pesi bino ba titre ya ambassadeur ya rumba boza wapi salut à toi mon vieux DH Derrick Amani motema Marie-Claire Yanganda mon vieux Mike Konjo champion Pessio Mbote pourquoi pas à toi mon vieux Innocent Machaka, à niveau à Londres, sans oublier les champions, un parti qui tengue, à niveau des États-Unis, Sanga, Nanadine Bibi Mangoto, on a fait Mbote. Salut à toi aussi, mon frère. Bovik Légende, Bovik Kataï. Je crois que Yebinga Banana Zamana Muketango Yokidia Ton à l'obéli au copain de Nazawapi. Kana Wabe! Kanda ya mabe kibango moko lo fombo ingénieur yo mona ki pe loko te pas yo yo kana barumba mboko yo parce que ba musicien soki baza 100 yo betata na 95 o betela bango lindanda o silika kitene loko boy
année ya célébration ya rumba alors bandeko wana ya superstar bango ba préféré na bango ba promouvoir culture ya libanda et le bel pays le côté ingénieur Godé Lofombo mboto na yo Fadili Kassi na niveau ba Afrique du Sud mboto na yo mama Julienne mama passa ba yo mama social na pesi yo mbote Charlène Mbadou petite sœur mora bien de respect na pesi yo mbote Cadette Sato na pesi yo mbote sans oublier la famille Mangoto là je vois Zakari Minga Mangoto mon grand frère propre Mami Bosali Mireille Sigwa Mimi Mangoto Anita na sugi na wana salut à vous la grande famille Mboulé na pesi bino mbote famille Luzaïsou famille Sangolo na pesi bino mbote et sans oublier Isanga Yabana Kanchach IBCT Maman Espérance Bongo merci beaucoup nanyo sozoko sala pour te chaîne où ezala kaka zala yo ngana équipe na ngai tulubi na bino à la prochaine bye allez